Les internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Zopambola Bomoko ya Boka mingi. Namoni penza etalisi pena eza Bomoko ya Mboka. Ezwi Mboka, efandisi Mboka, ekonzi Mboka, epesi Mboka oyo lolenge ya kozala na Mboka. Yaona biso Bomoko ya Mboka oyo. Asika na bandeko balanda Bomoko ya Mboka nkolo pambola. Yamboka, vous avez toujours branché, dire émission à Bino Yamwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle de Yamboka. Ça dit bon la branché, Bomoko Yamboka. Émission ça carré, boss Momo na souhaite, donc ma solo ça carré. Bendera. Moi l'envoyé Yodoris Malemba, l'attaquant des pointes, le capitaine de l'équipe Yabomoko Yamboka, nommé par son père et les boss. Mon big boss est Patrick et Momo. Depuis Suède, d'abord c'est maman l'engamoro, maman chérie. Maman Pauline et Momo, la grande dame du la grande dame de Suède. Voilà maman la biso mona pesa mambo tafana tomboka ngaye bazui wapi kaka ndenge na lobaki Kinshasa ekufaka baza ko bomela biso Kinshasa miyibi oyo nayebi te bayibi tala ndenge population eza kosouffrir soki mbula ebeti biso Bomoko ya Mboka ki professionnalisme wapi mafuta wapi mosala kitoko wapi awa toza bongo la commune ya Limete précisément la quartier Mombele tala ndenge population eza kosouffrir konyokwama na ndenge bukete likola miyibi oyo banimbaka kuna ya parlement mosusu kutu alali asutuki kaka mamoko pour qui sont pour atomoli musapine na muyibi tala niveau soif ya muyibi katise na pongi ngaye Kinshasa o pasho wapi tala bino moko niveau ya fulu niveau ya piaka pe ya pasi kaka ndena lobaka bateka ndoki bakenda kosoma nganga mobimba yo boteka ndoki bosoma nganga mozwi wapi bongisa mboko lingi kobongisaka te bakomata na poto botika bango te kanga bango singa na kingo serre pena makasi pe tolemba te potala bino moko fulu etondi na population toloba te toganga te soki togangi bakosala biso nga kutu desenima bato nakupaka te baboma balemba bakanga balemba lelo ngayo na nsima banaza kolobaka na bino mpo nga na susi ya population kaka mobote Patrick Momo susi ya mboko wapi papa ata moto ya mabe ezalaka oyibi mpe mingi te bongisa mboka population oyo boza komona bavota baza mpe na bacarte électeur na bango na bandaku ngambanga bavota baza mpe na bacarte électeur awa campagne eza kobanda yo muyibi yokanga bien fongola matoi yaka kokosa mpe biso elea totimbisi population tofungoli bango misu oye na bacarte électeur tokozwa te efo bilili zelaka nalingi nasalaka shit zelaka soki bomoni na tie elakisaka tokomi na suka ya présentation ya no comment ya lelo oyo ezalaki bongo l'attaquant de pointe bino boyebi mwana bino bakisela ye na suka malemba wetu malemba wa batu na profiter na occasion yebisaka bana poto batutu bosenga numéro napesaka yango boye te tuna boss na ngai nde bokozwa yango kuna elakisaka tokomi na mwa suka toza koshite ya présentation ya lelo ya no comment ya Bomoko ya Mboka la chaîne mère la chaîne du patron oyo ezalaki bongo votre serviteur l'attaquant de pointe capitaine de l'équipe Doris Malemba accompagné na papi et folle infatigable l'attaquant de pointe l'homme qui a mané 10 000 caméras sans soutien ya mutu moko quelqu'un pembeni Bomoko ya Mboka Kinshasa biso silikaka mabe nga mona batama Pauline toleka
Mbote ndeko. Mbote. Atoza commune. Atoza commune limiti. Quartier Mombele. Na ebite ndeko to atomoni salité za makasi mai ba poto na ebite bakonzi bakonzi pona ka oyo. Pona ka oyo chaque jour sombule beti makasi do berozo do banda kubuka na ba mai etonda makasi. Do to abezo bakonzi batia biso ba soutenir biso ba bosia biso kala boso ba bosia biso kala mu ezala bien makasi. Est-ce que d'abord ça da démarche pour ba situation na poto na Mombele? E bako votaki kalam mada tubuna puna kalam kwa ba bosia biso kalam so ba bosia biso kalam etozala bien makasi ba bosia biso kalam ni matudi na do government makasi mati. Banda ko musu sali constant awa bat kimi par rapport à catastrophe bakula ube bango bazana ki moko bongisa bolika keno zo sima ngote zo dinda fulu bakimi na bango batu bakimi wa pona mai kaka da mai banda ko buka na biloko do edini ko bunga ebele fo kala mai banda ko buka na wa batu bakimi pona wa banda ko buka na pona mai mbote ndio na ete okopa kini na onde ka ucholo ba par rapport à ndenge bande ko bakimi batundoli banda na ba pe na ngai koto na bulem do koto penda ya lobeleza te ndi zalaka même mbule biti likolo koto comme biso ngambo biso so mbule bindi koto tolelaka ya olela do ya to senga penda to loba mingi te to senga bakonzi to futaka bango elo ni apesa biso mukongo koto. Est-ce que quartier Mbele eza pena commune eza pena ville ya Kisasa ici on va continuer à soutenir biso potos à l'aise to ko vivre te boy na ville ya Kinshasa to ko vivre boy te to ko ba to ban intérieur ba soutenir biso dona ba parler na biso so koti yo moko olela na biso ko na bande ko tu bato na poto na initio ko ba na Mombele po chape le bon na poche ba bi que notre soutenir pe Mombele na biso elongo na ba situation oyo. Oui papa awa to sala bongo sa moko yawa o bo pesa biso mbongo to bongisa bino kalam ba mère na biso nyoso to pesa ba mbongo ti ya simanzela ke sangwa yibi akenda na edo position na yeba na ati akei ko kende do position na chika biso ka abo ya to singa ba konzi ba biso ta mwa liboko po biso pe to za calme to ko vivre te lokwa ba to ba zamba tata sango mbote papa papa na bité situation ya passion bozana ngo awa na Mombele oyo bozolo bakonzi bazo kabino papa to lembi to sali nyo sonde to ko sala pona ko trouver bakonzi na bakonzi bazo mona biso lokola batute to zo vivre na kata capitale te to vivre na kata mboka modèle nini to ko vivre boy ndenge nini désenclavé boye mula oyo bomoni ya muke ya muke soki ya munene noki ya papa mais toza zamba ndenge balobaka mwana na mwana endana ndenge vrao est-ce que vous savez déjà démarche na commune na bino limité pour batala situation oyo baluka moyen babongisela bino kala mpo mazo anzela koleka papa biso ba tozozo baboye na mona bourgmestre na biso na ngai te ya solo na mona na yebi bourgmestre na biso te atambola te na moni bourgmestre na biso te atambola ka te baya bavandika na bureau na bango donc po ba situation ba tundeka baza ko vivre et ezalaka te awa bozokomaka mikanda kuna boyebaka population bango oyo bavotaka bino batiaka bino place wana ntango ozokoma mikanda yebaka population baza kosouffrir nayebi te papa toza na gouverneur ya ville de Kinshasa oyo alandaka mpe biso ya Andre Kimbuta nayebi te message oyo kopesa gouverneur oyo aza kotalaka population na ye aza kosouffrir message oyo kopesa Andre Kimbuta ndenge azolanda o sikoyo ngai lokola naza koloba boye nakanisi oza komona ke ndako na ngai ezalaki boye te ndako na ngai ezalaki molai ti kuna me ndako na ngai ebokanaki na mai ya mbula nakomi mokana ti na gouverneur nakomi mokana ti na hotel na nani na limete na commune mais te lelo réponse moko ngai nazwa te donc tokosuka wapi ngai moko na bundi ndenge bomoni boye tovivre na biso te toza na vie te
message n'est pas bandeko no tolanda bi ya diaspora message na bandeko ya diaspora ko lo banini bango pe basaka musuku na bandeko na biso ya gouvernement po bango ba bonga pe basala situation na bino message na yo o pesa bandeko na siko message na ngai na kasi bango pe bazoko yoka kolela na biso kolela na biso bango baza koyoka ngo bamekana no kosala mwa effort bango nde batamusi bango bakoyi koloba mwa eloko moko bakonzi bakoyi koyoka mais biso tolembi bakonzi bazoyoka na bango biso te tamusi bango bakonzi na mwa eloko bakoyi koloba bakonzi bakoyi koyoka biso mais biso tolembi papa awa bandeko balembi bino pe botaka situation ya bandeko bazo souffrir bavotaki baza na bacarte électeur bavotaka bino bozaka gentil na biso na soba mo comme na bapropagande botala pe pa ya papa kaka quartier na biso mombele ata engrais moko yokuta epongo mai bandeko bazwi mai ezwi passage ezwi kimia merci papa na merci beaucoup merci ok mbote kombo nani mama ma Feza Marguerite maman Feza toza na commune nini ya Limete quartier nini Mombele précisément venez toza eza venez nini Lweme aveni Lweme maman Feza la moni mbule beti anazomona bato bazobwaka bafulu bato musu bakimi batiki bandaku nayebi te badifficulté ni bozala ngwa papa na moni ti ndenge Jésus autaki na Israël akimaki yango lokola bino boye toyebika boye kubikisa biso ba mususu balekana tomonaka resultat te brugumesi oyo toyokaka ye kaka tomona te elungi na ye te tomonaka ye te omoni bandako etondi bo tozalaki ebele bato mingi bakimiki baa na possibilité bake kofutela mais biso lokola toza na possibilité te tovandi kaka tosala boni tokende wapi tozindi toke kopesa rapport kuna na commune burgomestre azokipe te bachef de quartier bazokipe te lere bandako eza kitoko na sanza bali kosala barecense basoki baladis mbongo batia na pose na ngungo oyo tomonaka bango te message yo kopesa bandeko baolanda siko na poto bandeko ya diaspora bomoko ya mboka koloba bango nini bandeko ya mombele oyo bakenda poto kala bakoede bino mpe na nsima ya gouvernement oyo ya miyibi oyo bango mpe bakoede bino message yo kopesa bango papa na sepele pe na komisi nzambe bato ya mombele batondi na poto te epele mais bamonaka baimage na banani baémission mosusu te amona mais bato ya poto ya mosusu bo babotami na bulweme oyo baza na poto mais bakipaka te ke balabala nde yango nakomi balabala nde nabotami balabala nde natangela classe balabala nde akumisika na poto bakipaka te kaka soki baye totalaka bango soki baye bakosumi biso basanga toyebisi oyo baa na poto bato ya bulweme bakipe baya kokire kalamu baya kosunga bito ana posa bilamba nini kokire kalamu message kopesa gouvernement na bino ya ville oyo soki asalaka soki mpe asalaka te toyebi te na ville na biso baengin eza ebele koya mpe ebongisi kalamu mai ezwi passage message okopesa gouvernement rolando siko mais ngai moko na yataka tina hotel de ville ngai et pas gouverneur papa Kimbuta André toke kuna babengani biso bokota te bokota wana tudindi biloko no secholi babengana ke pas gouverneur ba police bazaka na porte wana tokokota kuna ndeni balobaki bokende kuna na hotel de ville bokende ko enregistrement biloko na bino ebungi bakopesa bino eloko te ti lelo twana posa kaka ezala bakonzi na biso surtout mingi bo bazokoloba baposer ba candidature ke to voter bango to na posa baloso te to na posa bilamba te to na posa bakire kalamu bakoza kalamu kaka bakoza bavwa kuleka oza pe na carte électeur papa naza nango naza na carte électeur merci na ndongo lobi boye eyokani vra bandeko bomoka mboka kosala makasi mpona kozwa solution na bino papa na posa solution monana ozoma loko tovandi boye tozanga banjungu biloko tokonte te soki bakireka kalamu tokorekipere biloko wana soki burugumesa ekote soki burugumesa lokola asondola biso ekosala eloko te me bana babotamaki na mombele mpe na bulweme bakanisa esika babandaki première année na bulweme ti humanité ti campus bakipe ko kusunga biso awa merci mama
mais potopoto oyo eza kitoko koleka oyokambo te momatanasomi kantine na desa na ye wana kaka na kati akomini kuna ya limasi si wana zaka na ye fena kaka na biro makasi batambolaka te jour wana ta libumu otambola na nini ta libumu tambolaka te kaka bato ndenge bapopulation nde baosusu eloko kimtala mabe so azi ange moko na leta eza te tracteur moko kaka mpe panzama azali na projet yango se mpe esala mokolo toyebaka te internautes www.boboko ya mboka boboko ya mboka www nazopambola bomoko ya mboka ndenge namoni mpenza etalisi mpena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yango na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo apambola ya mboka vous allez toujours branché dire émission na bino ya wana départ donc c'est Charlie Solo qui vous parle ya mboka ça dit bon la branché bomoko ya mboka émission za carré boss momo na souhaite donc ma solo za carré quoi.